Nadana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai Natondi bino botondi na bino na sobozu nzinga to libakoya kolanda nga bino ange kashela ne pa yo bozwami kasi na bomesano to mesana be kokita to ko comme sabino pa yo wapi biso to komaka na yango na tuza bongo na lisanga to na IDPS sika e mwana mboka Augustin Kabuya za bongo secrétaire général ezaki bongo pa kolongola kazaka bosoto o bango baningi balatisa ye mwana mboka Augustin Kabuya abeleli penza na mongongo makasi. Vous êtes aujourd'hui, il n'y a jamais eu un crime parfait. Les dimanches, tout le monde sait, toutes les cellules de l'IDPS se réunissent pour discuter sur les problèmes politiques de notre pays. L'IDPS fonctionne de cette manière. Les jeudis, c'est l'exécutif national ou la présidence du parti qui tient ces réunions. Les vendredis, ce sont les fédéraux. Les samedis, ce sont des sectionnaires. Et les dimanches, les cellulaires. Comme l'ennemi n'avait pas tous ces programmes, il s'est précipité pour réunir un groupe de 16 personnes. Depuis quand l'IDPS peut envoyer 16 personnes dans la rue pour revendiquer quelque chose? l'IDPS viva des mêmes méthodes en 2018, quand nous étions favorables pour aller aux élections avec machine à voter. Les mêmes personnes avaient pris les devants pour s'en prendre aux édifices de l'église catholique chaque nuit. Quand nous avons dit que l'IDPS n'a jamais opéré la nuit, cette fois-ci, ils ont dit, ok, on va envoyer les gens la journée pour dire que c'est vous. Malheureusement pour eux, il y avait 16 personnes. Depuis quand l'IDPS peut envoyer 16 personnes pour aller protester? Et protester chez les cardinals? Non. S'il était question de protester, on pouvait aller protester à la Senko, là où toutes les réunions se passent, comme cela s'est déroulé avec les jeunes gens de la Mouka. Ils étaient là. Ils avaient protesté. Mais pourquoi les autres n'ont pas dit que nous subissons des menaces de la part de la Mouka? Et c'est par oubli ou bien ils ont fait ça intentionnellement? IDPS viva. IDPS viva. Des mêmes personnes à la recherche du boulot. Aujourd'hui, ils vont partir en congé technique puisqu'ils n'auront plus encore de matière. À cause de nos interventions, de nos divergences de vie, nous regardons, nous décrétons un cessez-le-feu pour voir comment les choses se passent. IDPS viva en 2023. Nous ne voulons pas que s'il y a prolongation aujourd'hui, qu'on puisse responsabiliser l'IDPS. L'IDPS viva. L'IDPS viva. Aucun membre de l'IDPS n'a reçu les instructions de la part de la hiérarchie de s'en prendre aux responsables de l'Église catholique. Et je continue à le dire ici. Personne ne peut nous empêcher de mettre notre point de vue. Comme en 2018, nous étions favorables pour aller aux élections avec machine à voter et les responsables catholiques n'étaient pas d'accord
d'aller aux élections avec machine à voter. Et après cette étape, on s'est retrouvés, nous avons fait notre coalition pour rejeter la candidature de Ronsard Malonda. Mais je me pose la question. Quand les responsables de l'Église catholique n'étaient pas d'accord avec Malonda, et les jours suivants, nous, de l'IDPS, nous avons organisé des grandes manifestations sur toute l'étendue de la République pour suivre leur démarche. Là, nous étions utiles. IDPS viva, puisque tout le monde sait que la candidature de Malonda avait entraîné des dégâts énormes. C'est le cardinal avec les responsables des catholiques qui n'étaient pas d'accord, qui avaient demandé à toutes les forces vives, à la population, de rejeter ça, de résister contre les choix de Malonda. Mais les mêmes personnes qui veulent aujourd'hui présenter l'IDPS comme une organisation des gens insensés, les gens qui ne raisonnent pas. Ce jour-là, quand nous avons soutenu la position de l'Église catholique, vous pouvez nous classer de quel côté? Des gens intelligents ou bien des gens insensés? C'est pourquoi aujourd'hui, les amis doivent aller chercher un autre job, puisqu'il n'y aura plus encore de matière de créer des polémiques inutiles. Notre souci, c'est d'aller aux élections et de ne plus donner des arguments aux uns aux autres. Tshisekedi a peur des élections. Tshisekedi va aller aux élections pour avoir une bonne majorité en 2023. Ce n'est pas pour rien que nous avons demandé à tous nos responsables de nos structures de base d'être présents. Nous allons vous présenter tous les responsables ici présents qui ont déjà reçu certaines logistiques du parti pour faire leur travail. Au moment où vous passez votre temps, courir derrière un $50, $10, aller rencontrer des mensonges dans les médias, nous travaillons. En 2023, nous le disons, nous allons partir aux élections. Il n'y aura pas d'excuses en 2023. IDPS viva. Le président de la République travaille sur ça. Les gens faisaient les tours des ambassades. Tshisekedi ne veut pas aller aux élections. Vous avez suivi, son secrétaire général a parlé de recensement. Or, le mot recensement est consigné même dans la Constitution. Mais, quand ça a été dit par les responsables, aujourd'hui nous avons dit, avec ou sans recensement, l'IDPS va aller aux élections pour mettre fin à ça. IDPS viva. IDPS viva. Que les gens se tranquillisent. Quelqu'un fait circuler encore un petit morceau de vidéo. Dans cette vidéo, il prend l'extrait d'une matinée politique que j'avais tenue à l'enceinte de cette permanence. Il dit Botala, Kabuya Zolo Bake Kabila Pesa Bango pouvoir. C'est très méchant et malhonnête. Il faut prendre la vidéo dans son intégralité et suivre tous les messages. D'abord, j'avais dit ceci. Personne ne peut nier à l'IDPS la qualité d'un parti politique sérieux et d'avoir des responsables constants. Personne ne peut nous nier cette qualité-là. Et je l'avais dit ici, que même Kabila était conscient que l'IDPS est un parti sérieux. Je l'avais dit ici et je le répète. Mais certaines personnes, dans leur malhonnêteté, ils ont coupé seulement comme ils ont l'habitude de le faire pour nuire. Nous, à notre niveau, nous n'avons pas le temps de se justifier, de commencer à expliquer aux uns aux autres. Je pense que certains, comme ils sont là, ils disent, mais Lelo Alienini. Non,
Nali eloko mon côté. C'est toujours la même personne qui est devant vous. Je suis secrétaire général, j'assume mes responsabilités et tout mon propos. Je n'ai peur de personne. Quand je suis d'accord avec vous, je vous dis que je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je vous dis que je ne suis pas d'accord. Est-ce que Okani Malam? Okani Malam? Bonibete la maboko bana Félix. Babandai Kolobanini. IDPS et cause de difficultés pour nous présenter ba candidat na bango na moment ya maponomi. Mandat spécial. Moutounion sona waza membre IDPS a komaki expert. Aza koloba. Nga natalaki na lobi me makambo tokosuki sango ndenge nini. C'est comme ça, le 2 juillet, na vandaki, na bengi ba collaborateur na nyonso, na lobby, il faut mettre fin à cette affaire. IDPS viva. Le 2 juillet 2021, na komelaki secrétaire général au ministère de l'Intérieur, au azako s'occuper na makambu o etali ba parti politique na komela kiye na transmettre ye mandat spécial na expliquer ki makambu nyonso dans quel contexte mandat spécial ba pesa ki yango et pas mokonzi ya parti ndeko Jean-Marc Kabund ou aza président par intérim na biso. Na tiaki na mandat spécial sima na tiki yango na landi procédure normale. Après étape wana, secrétaire général du ministère de l'Intérieur Ndeko Boniface Okende Bonge à répondre nga par rapport ya mandat spécial. Et puis, à préciser à l'obi boye. Tozalaki na confusion awa, puisque tozwaki mandat spécial te. Mais nandenge au présenté makambo na boanya nyonso. Na moni confusion o ezalaki na niveau ya administration na biso. Toti yango pembeni banda mukolo alelo. Ndeko secrétaire général ya IDPS Tshisekedi toza ko reconnaître lelo ke mutu oyo azali habilité ya ko engager lingomba na bino ya IDPS kombo na ye Ndeko Jean-Marc Kabund Akabond Asibana Tshisekedi batu mususu bamisala kinde nango bisika oyo bavandaka. IDPS viva. IDPS viva. Nazako ebisabino likambo mususu. Namonaki tango na ebisabino lelo ke batu ebele bakokende chômage, bakokende na retraite politique eza pamba te. Zambe asalaka makambo par hasard te. Nayokaki batu basali ba Twitter, basali ba communiquer, basako protester avec toute dernière énergie pour mutunyo soit protester kaka na dernière énergie. Balobi bakei ko attaquer bandako ya ba mumpe o ezali na Kasai. Mais Nzambe merci ba mumpe o ya kuna balobi awa makamboyo ekomelaki biso baza koyiba ba statue ya Sainte Vierge Marie depuis le 17 avril. Ngana lobi ngana gasaki makambo ya kilobi depuis le mois d'avril
eloko nini epekisaki ba papa na biso balobela makambo wana ebimi lelo nde yango naza koloba boy. Dieu est amour. Dieu est amour. Il faut bolingo ezala na kati na biso toyeba manso tozali kosala zala makambo mususu pona komisepelisa me Nzambe wazomona na kati ya motema ya mutu aza kotala biso aza kotala pe baninga eza boye te eza boye te ndenge bozali awa message bino bozana yango soki enrôlement ezali lobi bino nyonso bokende ko se faire enrôler pour na maponomi ya 2023 tokani malamu puisque ba élection ango lokola na sepelaki et to gagner na magistrature suprême o nyonso elandi na s'inclinaki IDPS viva moko natala kabatu baza koloba boy kabuya wana aza incapable ya ko se faire élire mais azotia kaka munoko azoloba na kombo population nini natala kabatu wana naza koseka na lobi soki boye bakamutu boza ko affronter bolingaki bosenga abandon avant même bo déclencher makambo wana na lobi banda naza kolobango je reviens encore sur le même problème tango tosalaki martyr awa tosali yango Kabuya secrétaire général de l'IDPS martyr etonda na lança défi depuis totonde sa martyr boko c'est la covid te puisque nayoki bamusu bazoloba o bango bazo sala ba matinée covid ekei wapi mais namoni ba matanga moko euti koleka mikolo nyonso oyo batukutu epele koleka IDPS viva covid ango jour wana esilaki non basi bayebisa biso comment ko se protéger nalobaki boye tous les secrétaires généraux bakolanda ngai na ba chef na bango batondisa martyr yango wana. Comment quelqu'un qui n'est pas populaire ou azaki élite mais chaque fois ce qui a lancé mon d'ordre de Alikambo c'est toujours des marées humaines mutuana isa solo baponaki ete mususu akoloba oh bamusu bazoya par curiosité ah curiosité bakoti pe na stade bavandi na bango IDPS viva IDPS viva viva nazako yebisa bino boy totika ko provoquer makambo puisque tokozala na capacité à côté lemisa yango te babiloko nyonso ya ko monter tout babiloko de gauche à droite croyant que bako stopper élan ya mokonzi ya mboka. C'est une bataille perdue d'avance. Mokonzamboka kokende kaka de succès en succès. En moko balingite ke babenga tata mokonza ekolo na kombo ya Tshisekedi. Pona bango Chilombo. Mais nana tunaka mais eza ko sala bino eloko nini soki olobi Félix Tshisekedi Chilombo tu perds quoi pona bango bayebi ke kombo kaka ya Tshisekedi wana c'est une valeur ajoutée bobetela Etienne Tshisekedi maboko biso toza problème na mutu te so eza boete mais soki omoni mutu akei kozwa cardinal akole na ekolo na bango mutu wana il faut balandela malamu eza boete eza même na bomba musu bakolo ba message azweli information ngo wapi selon ba service nanga
cardinal aza d'accord te na baaudio wana asepelaki na yango te tokani malamu, c'est-à-dire ndeko lokola ayebi ke IGF aza nsima na ye alobi nakende ojembela kote oyo. IDPS viva, IDPS viva. Mutu ata moko te aya kokosa bino ke non biso awa na kati awa nayebi, en commençant par mes collaborateurs qui sont ici derrière, bao baza koyebisa bino ke IDPS eza parti tribal na laksaka bino ba collaborateurs nango bazali a ba adjoint nanga ba secrétaire nationaux bazali a ba secrétaire nationaux adjoint na cause waka échantillon moko amuke secrétaire général adjoint de Obizu butelema likolo ba mona bobetele bazoloba eza parti a baluba, puisque les gens quand ils n'ont pas d'argument nini parti mo place na bango ba kende CNPP ba soigner bango. IDPS viva, IDPS viva. Naza nalobi boye makambo il faut kolobela yango ba banda ko développer ba discours moko boya ko séduire les petits esprits elo kwa tribalisme place ezawat natuni ata oza motema maba ndenge nini nalobi elo kwa tribalisme place ezawat ba secrétaire généraux adjoint bango ba telemi ba mususu bazate même ba o bazate wana okoka ka zebisaka province mususu Jean Tezo azali awate aza moto Congo central eza boyete même soki oza motema maba ndenge nini ye oyo aza moto province orientale. IDPS viva. Ngai nasengaki nzambe te ye moko ayebaki pourquoi akreaki nga molubu. Il savait. Dieu n'a jamais commis de faute. Tout ce que Dieu fait c'est bon. IDPS viva. Mais babiloko wana ezali kouta wapi? Eza kouta wapi? Naza kopesa bino témoignage moko. Témoignage wana soki ba commissionnaire wana baza envie bakoki ko témoigner. En 2003 naza nano étudiant na lukaka lopango moko ndaku moko akofutela na 2003 na place nyonso nazo kende bazolo babalingaka baluba te. Maintenant les commissionnaires me disent ceci. Kosa babayer wana que mama nonda aza muluba papa na yo aza mukongo ndengo za mwindu boye bakondima yo. IDPS viva. Na ebisaka ba commissionnaire wana. Pourquoi vendre? Je l'ai dit, s'ils sont encore en vie, ils peuvent vous témoigner. Moi, je ne peux pas corriger le Seigneur qui m'a fait créer Kassaï. Je ne peux jamais mentir que Naza Ekolo Songoro Papa. Et comme Balingi, Balou Batena Mapango Nabango, le Seigneur va faire le contraire. Je suis parti. Une semaine après, je vois mon frère avec qui Tobando travaillait, il m'appelle. Il me dit non, il y a cause d'un aéroport. Alors, il n'a pas fait nayo. Au lieu de banonyo comme bongo yango, il faut le parcelle au sol. Je suis allé vers le même commissionnaire. Naibisi Bangoke. Je vous avais dit ici que Nzambo Asalenga Kassayen a commenté que RRT. Que lui-même va s'en occuper. Maintenant, pour que la Nganda va foutre la tête, j'ai besoin d'acheter une parcelle. C'est le Seigneur qui est entré dans l'action maintenant. Que personne d'entre vous se gêne de sa province. Zamba Yebaki pourquoi t'es que la province wana. Tozali wana pour se compléter. IDPS viva. Ndenge bavandi boy. Je suis fier ndenge nazakana bango. Soki toke na province naye, je me sens à l'aise.
tozakaka un seul corps. IDPS viva. Nayoki ba développer ba discours. Yamabe. Otozanango postate. Mokomona mutuana les dimanches à Simbitala Kabakata Bible. Mais Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Ceux qui ont ligné de Konayo Ozana été. À combien plus forte raison que l'Inganzambe au monde a gâté. Mais Dieu est hypocrite. Naza Koeb Sabino ke ezana eloko moko esalinga passe. Balobi boy. Félix Tshisekedi. Aza tribaliste. Attondi si Balouba. Ebele. Mes chers frères, c'est une insulte. Directeur ya cabinet ya Tata Mokonza Ekolo. Aza ya province ni. Hein? Directeur de cabinet nae Aza Katangé. Vous pensez que au Kassai, il n'y avait pas les gens intelligents qui pouvaient faire ce travail? Soki Totiki Wana, Tokiti, Premier ministre Azé Colonie. Aza Katangé. Soki Tolongo Wana, Toké na chef d'état-major général ya armée. Azé Colonie. Aza Katangé. Là, il n'y a pas de tribalisme. Soki Tolongo Wana, Tokei na inspecteur général ya la police. Aza et Colonie. Là, il n'y a pas de tribalisme. Tokei na service d'immigration na DGM. Soki Tozui, DG à DGM Aza Colonie. Non, Aza Moutasi de Kivu. Soki Tolongo Wana, Tokei na service de renseignement na ANR. Numéro 1 ANR Aza Colonie. Aza Moutouabandou. Vous voulez me faire croire qu'au Kassai, il n'y avait personne qui pouvait faire aussi ce travail-là? De quel tribalisme dont on parle? Tolongo Wana, Tokei na Assemblée nationale. Président et Parlement comme Aza Colonie. Bon, Tolongo Wana, IDPS viva. Tokei na Sénat. Président Sénat Aza Colonie. Mais les gens là, non, c'est Sid Kiv. Les gens là qui parlent du tribalisme, hein, ce n'est pas sérieux. Toyokana malam. Même bato baza kolanda biloko wana, ezo sala pasi na motema. Ezo sala pasi na motema. Mais je vais clarifier une situation là-dessus. Batie bato wana teke po baza bato babikolo boy. Batie bango par rapport à expertise na bango na compétence na bango. Les choses doivent être dites clairement comme ça. Au lieu à Koloba, oh batie boy, oh Félix Tshisekedi, oh tribaliste, ah tie boye, panou babaza bisika nyonso, panou babaza boye boy. Non. Eza malamute. Eza malamute. Zambe alimbisa bato wana. Biso nyonso toza basumuki, Zambe alimbisa kabiso. Mais tokoki ko exposer un na biso tina niveau wana. Eza nango normal te. Na lobi eza nango normal te. Yo ko gagner eloko nini? Soki lelo wa prendre kende kono akufi. Ba compétence ezaki, ba faculté ezaki na kati na ye. Ekoya epanote. Jamais. Ba tout lelo ba comment monter mama B. Baza pour réfléchir toujours comment faire du mal à l'autre. IDPS viva. IDPS viva. Ils ont un babilo comme sous yomoko comme on appelle ça en tant que monde. Au monde yango, pas tout baza pour ton esprit à pardonner. Au monde à muto alongo na likambo akio koko c'est la haute. Nga ceux qui n'ont pas bureau nangwana, moko na fanda kana solo ba oh. Oko mono ya koti kwa so funda oyo aso pamba ba kamuna nzoto. Si vous n'avez pas de nerfs solides, au côté batnon sur ba ennemi na yo.
IDPS viva! IDPS viva! IDPS viva! Et ça, la situation, moko le qui n'a parti à Nekomoko, Aza vice-président fédéral, il y a Équateur 1. Ndeko Balo Bokole Wanyongo Yves. Ndeko wana a se comporté qui n'a na ndenge il s'appelle ça qui ba cadre à parti nyonso fait, y compris moi-même. Il avait fait des audios à s'en prendre pas dans la ndenge nyonso. Mais un jour n'avant de pananga namoni ba débarquer aye ko s'excuser a lobby dit yemo ba bando banga koko me pananga lobby ndenge ba policier bazana banga lobby non mon frère, c'est un petit incident du parcours. Zamba permetaki ke o finganga o sala makamu nyonso wana pona mono physiquement to solo la ndenge tozo solo la. J'ai déjà oublié tout ce que tu avais dit contre moi. Mais tant on a mis les Cambouana na niveau ya exécutif na biso. Ba tout mususu bazaki choqué ba sepela ki na attitude na été. Ngana lobi bon. Soki nzambe o azosenga biso to limbisana. Mutu alongo Équateur kuna musikati ayeti Kinshasa. Aye ko s'excuser pananga. Pour quelle raison na ko maintenir kaka suspension na ye? Il faut na lever suspension na ye. Na lever suspension na ye. Moi ni moko esalama mukanda suspension ngope ebongi lisusu. Na le me o kindogite baso lokayete. IDPS viva. Yango na avant na passé maloba na secrétaire national oza ko s'occuper na organisation pour na ko remettre ba fédéraux documents au ministère de l'Intérieur où ils ont couvrir bango. Je profite de l'occasion pour informer tous les fédéraux ici présents que la mesure de suspension vient d'être levée pour M. Yves. Oui, c'est ça la lettre. Mais j'ai mis la date d'aujourd'hui, pourquoi? Puisque la première lettre, je ne retrouve pas ça. Comme j'avais déjà pardonné, j'avais déjà levé la suspension, je me suis dit, je dois aller jusqu'au bout. Nous sommes des responsables, on ne peut pas rester toujours sur la même position, ce qui n'est pas du tout normal. La lettre est là, il peut voir ça même à travers les réseaux sociaux, que nous, on a présenté, j'avais appelé même son titulaire, et tu dois faire un grand effort pour cohabiter ensemble, pour habiter ensemble avec ton adjoint. Il y a une gestion qui est très difficile pour l'homme, c'est la gestion des ressources humaines. La gestion du personnel, c'est la plus difficile. Au cause de la gestion nyonso, au monde n'engebe nyonso bo vandiwan, mutu na mutu, azana éducation yaye. Il faut que ça l'effort pour nous maîtriser bat nyonso wana bayo kelao. Yangwer moko na sekaka batu mususu, au secrétaire général. La saliboy, il faut qu'on sanctionne, il faut qu'on salaboy. Non, nous ne sommes pas là pour se régler des comptes. IDPS viva! IDPS viva! Bomi bete la maboko makasi. Nazako passé parole na secrétaire national en charge de l'organisation pour Ameka pour remettre nos responsables fédéraux par document wana. Ndenge bazaboye bako sabinote côté les malikolo les responsables fédéraux côté les malikolo le fédéral Kassanda peut s'approcher suivi de Minga, Zomba et Mukweta. Fédéral Kibwe. Papa Kibwe. Venez.
Fédéral Kassanda. Fédération Moamba donc. Fédéral Minga, Fédération Tchang. Bola Kisaka lettre veut. Le véritable parti du peuple congolais. Le véritable parti du peuple congolais. Le parti le mieux organisé. Le parti le mieux implanté. Le parti le mieux structuré. Le parti le mieux instruit. Le parti de la vérité. Défenseur des droits de l'homme. De l'intégrité territoriale. Celui qui est pour la bonne gouvernance. Porteur du changement en Afrique. F comme frère. D'accord. F comme frère. A comme ami. T comme tonton. S comme sérieux. H comme humble. I comme incontournable. Maman va pas la Si les genoux moi la bouteille, charge. Vous avez une dynamisation à défaut. À Panza FCC, à Panza 5. À Panza FCC, à Panza 5. IDPS viva. Viva. Na kosenga na bandeko baza ko filmer. Ba épargner National Nyati Azawat. Non, ça va, National Nyati. Na boy lobby. Yopo zo bangambo ke ono alobaki na matinée kunake akobeta ba bombe. Puisque les choses doivent être dites clairement comme ça. Pour comme ono incitation à la rébellion alobaki akobeta ba bombe na ba arme non conventionnelle. Mais ninga za na ba bombe bakosombela ngwapi. Wana bute. IDPS viva. Puisque les lois comme un système il y a ciseaux. Au lobby kaka boy bakati pas aller. Mais esika esexinga ezaboy. Place oyo na lobaki awa na matinée wana ke bobete l'église catholique maboko. Na moni bati angote babosana ki bien nini? Hein? IDPS viva. Sikoyo ezana moko ya bapansango abenga na tongo alobi mokonzi mais namoni kaka bazo misaka kaka ba morceau neti ya baboudin mais morceau yo bamoni ya moté na le morceau nini atindelinga boye namoni place nazolo bagano obetela église catholique maboko makasi alors mais pour bazo balancer bon qui veut nuire cherche toujours des échappatoires ngana boye sabino boza la distraité. Tout se concentrer na makambo oyo ya élection pour ça les makaka na 2023 puisque batu moko balobaki que Tshisekedi a perdre des élections bango moko ne ba komi ko traîner les pas pour que une élection en até puisque ngonga aza moninga na bisoté lelo toza les 3 lobi tokozala les 4 ezabo été siko ceux qui battent balingi pour tourner autour de pour na makambo etali désignation ya président ya Seni ceux qui va désigner président Seni no quitté lobi ba kofunda tata mokonza école qui a lié élection ça le matin pour biso famille politique toza déjà en avance toza ko lukaka ka maponomi et ça le ma mutu na mutu amona sor na ye makambo ya kokende kosala bourrage des urnes wana abo mutu na mutu akolakisa oyo ayebi toyokani
bino ndenge boza boy bo renforcer surveillance na bino. Il faut bon l'acsabat que biso pendant 37 ans otobundaki contre ba dictature nyonso elekaki na mboka oyo totikala ko recourir na violence te. À combien plus forte raison les autres partis au pouvoir to recourir na violence? Est-ce que ça vraiment correct? Nazo tuna bino tango ba dictateur nyonso baza ko boma biso bazo tumba biso baza kotia biso na ba prison to mekaka ko recourir na violence te. Kaka lelo toza na kati ya pouvoir nde baza ko loba ke balingi ba recourir na violence. C'est vraiment une vaste blague. IDPS viva. Nasuka na koloba boy. Na 2018 tozalaki d'accord te na ba point songolo pakala na bandeko na biso ba responsable ya catholique. Etikala komema biso na violence ata moko te. J'insiste là-dessus puisque na moni batu nde yango na yebisi ba ebele ke ebele na poko lelo bakobenga bato baye ko filmao. Oh, kabuya lobelo komoko kuna te. Siko bango na éviter eloko nini balingaki na lobela bango. Que na sali découverte ya kisi ya Covid ou bien oui puisque makamunyo so na lobi aw. Hein makamunyo so na lobi aw. Na lobi makambu awa en rapport na makambo elobamaki. Eloko etushaki nga pona matinée oyo eza discours oyo na yokaki oyo et réduire la valeur d'un cardinal na position moko ethno-tribal clanique. Or, le cardinal est cardinal pour tous les peuples congolais. Puisque ceux qui ont accueilli na ba province nyonso okokute église catholique. Mais tango yo komi koloba bino bana ya botelema bomoni likambo songo non papa. En tout cas, au sali sortie médiatique moko raté. Yakato koche yo oye banino koki koloba. IDPS viva. Bozala bomoko. Toyokani. Biso toza parti national. Na uti kolaksa bino ba fédéraux ba telemi ao. Ba fédéraux yo baza ba fédéraux ya Kasai te. C'est chaque province qui est représentée ici. Oui. Batu oyo baza ba fédéraux ya lelo te. Toyebi bango ndenge bazali awa. IDPS viva. IDPS viva. Nao etikali bolimbisa batu nyonso oyo bakoseli biso ba makambo. Zambe alimbisa bango. Toyokani. Zambe alimbisa bango. Biso tozo continuer na musala na biso pona lelo tosuki awa Zambe alimbisa akambola bino. Toti kolanda bongo mwana mbuta Augustin Kabuya sili bongo kosakwa na monoko na ye alobi cardinal azalaka ya bikolo te. Cardinal soki aza cardinal okozala ya bafidèle nyonso ya catholique. Cardinal azalaka ya baluba te ya bangala te ya baswahili te kasi tomonaki mpe lolenge nini apesaki bapapier na bayo mpenza bakambaka balingomba ya UDPS na bipai na baetando to baeteni nyonso ya Congo kasi na banzete ya lelo mpenza ezalaki mingi ya koloba te toyaki nde koyoka bongo mwana mboka Augustin Kabuya tokomi na suka totondi bino botondi na bino nyonso bozwi zinga toli bakoya kolanda tindika bosolo bopartage mpe bokobala kolanda po tokutala mbala nsima.